Bonjour la famille, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tacos. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, lelo, na meme bino luko yo. Yeah, na meme bino luko yo. Donc, mutu nyonso sepela na look oyo kobosana te ko s'abonner, ko aimer vidéo so esepeli sio et surtout ko partager tikela en commentaire yebisanga nini esepeli sio nini osepeli na ngote pour prochainement to mettre un peu ko bondisa. Donc lolo nasali palette nanga ya BH Cosmetics et puis nasali elongi mobimba na BH Cosmetics. Ce qui vraiment vidéo oyo esepeli sio olingo yeba comment nasali luko tolandi vidéo. Merci. Yeah, non, c'est la prime nanga oyo ya BH Cosmetics. On est dans ça là, dans tout ça les longs mobimba. BH Cosmetics. Azo prime elongi nanga. Yeah. Tiens à sali lis oyo. Maintenant tout ça va ensemble na bien. Na prime monter long nanga. Maintenant on sait la palette nanga BH Cosmetics. Non c'est la couleur oyo na oyo orange. Donc et on est dans ça là. Abandi na kotia couleur nanga ya orange. Non. Là c'est la concealer nanga o. Et ça fait BH Cosmetics. Non c'est la couleur comme base. C'est mis sur là. On est dans ça là comme base. Je pense non, ils appellent ça BH Cosmetics. Et on dit non, c'est couleur non, oh, il y a le quoi rose. C'est mis sur je pense non c'est la couleur ya orange pour que na ça benda pour que na 5 sa couleur. Maintenant na sera oyo couleur on a l'accès bino oh on les tient 4 na ya misu. Et on dit non tient 4. Il y a pas peut-être couleur na oh na tient 4 maintenant na je pense na c'est la couleur chocolat. Ko benda. Aussi ça nous c'est la les autres ça va fossile non hein c'est quoi les belles c'est belle d'accord.
yango nde naosalela. Sosi na ngai ntango natie col trop ebele nani yango nde avant otia bafossile naosala nao mascara nanga misu et maintenant on a posé naosala poudre nanga oyo eza mpe ka BH Cosmetics eza numéro 126 j'espère que bomoni yeah. naomixe yango na black copper onde naosalela poudre nanga na elongi yango nde naosalela lelo ya nazwi beauty blend nanga mpe ka eza BH Cosmetics yango nde naosalela mpona poudre nanga yango nde naosala lelo. Et na sisi naosalela palette oyo eza mpe ka BH Cosmetics nde naosalela concealer oyo nde nakosalela na elongi. Nde naosala na elongi nanga yana sisi otia concealer nanga maintenant bandi obenga de façon que ekota na elongi nanga. Maintenant naosalela poudre oyo mpona kofandisa place nyonso natia concealer nanga yango nde naosalela. Place nyonso natia concealer naosala utile nanga place nyonso natie concealer apres wana nanga ne nanga
vandisa kotia poudre naosalela oyo mpona contour na ngai yango nde nazosalela contourer madame après kotia poudre nazwi brosse na mpona olongola bekise nyonso et après kolongola bekise naozwa nini nanga mpona osangisa bilo nyonso nauti osalela po wana naosalela spray nanga H Cosmetics après wana naotia couleur na nasele na se ya lisu naosalela mascara naosalela fard ya paupière nanga oyo fard à joue pardon oyo couleur onde naosalela après fard à paupière nazosalela engengisa naosala nini na pembeni ya miso awa kopesa mwa lumière ometa lesu nanga nasala kala na ngai ya rouge na ngai ya Mélanie numéro 29 yango nde naosala na mbebo na ngai yeah tosilisi mpona look na biso ya lelo en tout cas tosilisi merci na bato nyonso oyo bazwi libaku ya olandanga bobosana te kopartage video koyeme koyebisa nga nini bolingi na bakisa et merci na bato nyonso deja basabone
nzambe apambola bino nalingi bino mingi. Donc tosilisi oyo eza suka ya look na biso. Merci beaucoup, bisous.